Lisusu mbote bande konyoso oyo bokolanda biso encore une fois laissez partir mon peuple. Vraiment napesi mbote déjà liboso et pas il y a grand prêtre César Ngadi napesi yo mbote yaya yo yebi papi gene mwana na yo petit na yo combattant ya kosakana te. Voilà. Un grand merci na Washington, le grand pays na Munich, respect. Alvaro Mwanza, le prince de la paix, prince de la paix, prince de la paix. Mingi mingi Audrino Muzombo, le coiffeur de l'Éternel. Tokutanaka mingi mingi chez Sim, c'est biso na Lyon, na route de Vienne, Wana. Voilà. Donc, laissez partir mon peuple, il y a l'élo. Il y en a beaucoup papier de carte illimité formule la souka lokola ngana zalaka mwana ngaba boyebi na mona kalike makanaki na mona ka bokoso. Voilà. Semaine passée tu présentais Kibino pasteur escroc comme vous avez nani Trésor comme Trésor nani Trésor Egoya. Voilà. Tu présentais Kibino le prophète escroc, il y a Trésor Lelo. Je crois, oui, dans ça déjà en ligne. Lelo, bon évitant tout ça qui est émission wana, Trésor aloba qui a accueilli Matadi, akenda qui kosala ba prière ake matangomba ponzamba ya nolaye, a escroquer ba fille bela kangisi ba mbongo, ba fille baze bela kangisi bala. Trésor na maman Mboyo ya Bordeaux. Na maman Mboyo ya Bordeaux. Abima kuna comme avocat. Maman Mboyo tango yoki émission à reconnaître que Trésor wana. Awa koto na Londres, na France abimi pasteur, prophète. Kuna na Bordeaux abimi avocat. Voilà. Or tozoe basiko elongo na bino Trésor akendeki na Matadi, akendeki na Ngomba kolukelonga nzambe ayebisaki ye nini chombo mamoni moi malamu papi gene mona kingasani nazara toujours mona kingasani et puis mona nchangu merci mingi na ba sportif nyoso ba pesinga confiance partout dans le monde entier mulobeli na bango représentant valable na bango ya ba sportif nyoso ya monde na kati a laisser partir mon peuple merci mingi na Holanda biso na image oyo bo fungola matoi bo fungola esprit ba ikaye kweya parce que na minute oyo za lokola bombe se betaki de oyo za ba retomber na ngoboyoka oyo Satan a sala oyo Satan a zo sala pe akotika la ko sala kana ba via ba tout ceux qui boza prudente pe prudente te alors tu as la chance nango parce que l'homme de 30 ans azali toloba ki awe na nzela ya tout le belavie papa pigene numéro 1 ya ba chroniqueur nyo surtout ya mboko oyo ba to ko traiter biso o bazolo basala ba ça mais lelo yo moi na midi vous comprenez que na pourquoi déjà moi na tongo vous tout ça ko sepela. Voilà, donc je crois que vous remarquez absence ya mutu moko. Le messager galate côté azali na maman tala kitala molimo do messager azana na ngomba mataki ngomba parce que aweza bitumba mataki po bitumba lekaki to mataki biso tellement ba flèche déjà tout ce comprenant donc bouclier danger yaza na ngomba. Voilà, avant d'appeler ça Chatos Maloba nalobi kaka que bo soutenir biso, vraiment bo soutenir biso. Na ba prière na bino surtout tu as vraiment besoin ba prière na bino partout bozali parce que tu dis que non tu as besoin ya boye batu oyo ba kanisa mabe ba kokanisa mais tu as vraiment na besoin ya ba prière na bino parce que prière na bino nde eza kosala biso tozala vraiment batu oyo tozala lelo et puis ezo sala que laisser passer mon peuple et bima minu e bana konguluma et tout ça tu me pesa ma prière pour tout nzambe to peso merci na kombo na Yesu tozana posa tata na loboko na yo na liso na yo kamba biso pe tambwisa biso Père, sans toi nous ne pouvons rien faire mais avec toi nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Nous avons besoin de ton secours et de ton soutien dans le nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, je vous rappelle que tu as net print Kelly, hein, net print Kelly. Il y a moi déjà, tu as net print Kelly. Alors, tu as déjà en ligne awa, tu m'appelles ça déjà programme avant tous les cas. Tu as ya moi si sima toko décortiquer. Voilà, tu as maman Mbote. Mbote papa. Voilà, batu baso landa yo partout dans mokili mobimba.
prophète trésor n'habite trésor na nikutu na bossa ni to bossa na moi bossa moi kombo mwandam. Voilà. Egoya prophète trésor comme Egoya. Alors prophète trésor akende ki matadi koluka elonga nzambe. Alors nzamba lobi nini na mission na akende koluka na ngomba. Bon, biso après ko sala makamwa nyoso ba recherche na biso, ba tindi biso message que l'air ba yoki ba moni vidéo et bini nde ba tumusu ba koma ke vi ba kamwe ba lobi oh. Mais que naki ko sala koluka na nzambe. À notre séminaire il y a 3 jours. À ce qu'on fait banderole. À ce qui biso. C'est quoi ndé tu veux que je la photo? Nous avons des motos wana kende ko bala. Akende ko bala abali pe moisi de mboka pour faire des cotisations. Abali pe moisi azongi pe donc azena matata na vanu je pense à mon aki ma vidéo yangu ilikaki na tadi de baibisi ke non yinde dio asana na matadi na nikuta zoka na matadi te nde sikoyo na momona muninga nanga ayiko benga ngai albina oh yuka makamundo kyo azosala na dinini susu sécurité après habiter sécurité et ça que après dinga message mon susu kalinga ka découvrir le mo boye ngai kaka doki na okukate nde atindeli ngai alobi ke donc ngai muninga na ye o ngai na Londres na Leeds ngai na ndoki alinanga bekisa foye na bango donc ya dinka muninga na wana o ya Paris donc alingi kotika ite donc je pense que la minute muninga nganda comprendre que non o azat na diable avec des maseke a bloqué makamdi nyonso na minute je pense que nous suite na suite banda a vu déjà première soin na ye batu nyonso ba munyango na église on ba moni donc ba confondu quoi sikoyo tangu yake ko bala ye ayebisi bino sikoyo nini ayebisi moninga na nini kekende ko bala to et puis alobi ni pona mwasi wana moninga na ngai akei séminaire akei azana séminaire il y a 3 jours. Ça il y a combien de banderole? Baspertise wana ba faire pas flyer. Moninga na lobby il y aura 3 jours en gros ezali ya et puis 5 jours ndenge nini. Ngapa la tangi de 3 jours wana 3 jours de prophétie des miracles mais et puis 5 jours. Ndurande et puis na konna na matadi azobenganga. Écoute, mon fort. Climatisé à côté de Salata, donc il est bizarre. Et puis, à ce moment-là, il y a un coup de Nazaï, on a posé au palais, tu sais, on a Moussala, des hommes, écoute, on est dans le Kenewa, et moi, on est bon au Kenewa, parce que quand on dit qu'on a publié dans la photomotie, on a publié dans la photomotie, écoute, dans Facebook, il y a un Yoben sans la photo, ou c'est le Kinda, ou c'est le qu'on a parlé de vendre. Voilà, en tout cas, merci ndeko na biso nzambe apambola yo chatumba lobana le bamo pa ndeko na biso azolanda biso déjà nako pambola bomoi na yo nako pambola ndako na yo nako pambola destinée na yo ko banda lelo yo ozali mwana ya laisser partir mon peuple ozali parmi ba prophète na ba prophétesse oyo ils n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal toutes les armes des diables contre toi seront sans effet et que toutes les langues qui s'élèveront en justice contre toi seront condamnées. On te fera la guerre, mais toi, on ne te vaincra jamais. À partir de ce jour, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Et le diable viendra contre toi par un certain chemin. Il te fuira, toi, par ce chemin. Il viendra organiser, mais il fuira désorganisé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, merci. Bisoto Tikio, Ozala bien maman, Nzamba Pambola yo, hein. Ok, merci. Voilà, donc je crois bozo landa biso tolobaki amati na ngomba ndenga yebisaki bango boyoki kakende ko bala mais boyoka makambu oyo ye parce que biso a tozana Saint Thomas buka mona buka kwikila boyoka makambu oyo ye
après kobala mwasi mwana batu famille bayambiye bomona déjà ba photo ndenga zo seka escroc moko banda lelo ti lobby boyoka makambu oyo escroc aza koloba boyoka yoka. Mais je voudrais juste t'informer, sache-le que je ne saurais pas me séparer avec toi. Je ne saurais pas me séparer avec toi. Parce que je t'aime. Je sens que cet amour est plus fort. À ton côté et à mon côté, c'est plus fort. Alors je suis vraiment prêt à faire de n'importe quoi pour toi. Je suis prêt vraiment à le faire pour toi. C'est pas possible. S'il faut quitter ce pays pour toi, je peux le faire. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi on fait ça après d'autres? Parce que comment il y a nakati muke nanu muke parce que awoga lobby pourquoi n'a ça la prédote parce que ma belé par contre hier c'est bango déjà musa nzambe c'est bango dès que non na ki ko lukelonga nzambe séminaire comprendre voilà et puis ça la bi déjà ba banderole ba flyer sur le miracle prophétique siko yo lobby que non il fallait na sala eloko pourquoi na sala donc à cause bon voilà face ya baba sai na nzambe bazo bimisa déjà troisième face na yango voilà tous les cas. Alors aussi pour ma sécurité na sala ki ngona pour na ministère na ngape et puis pour na ko tchana no bar na fia ba fi ba mona ke dozo mona te que même nga mona ningi na ko publier te lo mo côté on doit ridiculiser mon mina yo je suis prêt à tout pour toi. Je te dis que je suis prêt à tout pour toi. Vous comprenez? Nabandeli, je suis prêt à tout. Nabandeli. Viens à Kinshasa. Viens à Kinshasa. Moi je te dis, viens à Kinshasa. Viens à Kinshasa. Nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Je suis prêt. Ça c'est rien, c'est juste officialiser le mariage. C'est juste kaka de côté kana processus mais les gens n'ont pas grande chose. Il fallait que nous ayons facture mais nous avons pété. Moi-même je sais pourquoi. Tout ce qui s'est passé quand je regarde dans mon monde, je sens toujours que tu vois, je te voyais comme si mon pire ennemi, mais je te vois la personne que j'aime dans le monde. Là, je te parle avec mon cœur. Je ne saurais pas me séparer avec toi. Toi, na penza na kokate, je te jure. Le prophète a danger. Et puis, nazo kokate, na kokana okabwana ote. Yana tuna da prêt à nyonso. Soko ndima. Sala ba formalité nyonso. Comme gato. Na matanga na poto to vana biso. Soki pour ndima te swandako pesanga. J'attends des konomoko à contrôler. Je te dis bien, je suis prêt à tout. Je sais de quoi je suis capable de faire des choses. Je suis prêt à tout. Et surtout pour toi. Surtout pour Nayo, je suis prêt. Salomon, comme ça. Il y a un poème. Je ne vois pas que je n'ai pas pu supporter. J'ai remis encore ta photo sur mon profil. Oh, mais tu étais toujours sur mon profil. Et puis les gens qui m'appellent, même tu as un profil sur WhatsApp, il y a des gens qui ont commenté ma bénique. Et je m'en fous. Je m'en fous. De tout, je m'en fous. Je t'ai toujours dit que tu es une très bonne fille. Ngani peut-être vie appréciée, peut-être que la stabilité. Mais dans le cas on a bien. Mon net n'est trop pressé. Maintenant, je vis ton cœur. J'ai compris maintenant que tu m'aimes. Bien que tout, j'ai compris que tu m'aimes. Parce que ce que nous l'ingangate, n'a ma campo tu kolika. On va supprimer déjà photo là. Mais malgré tout ça, tu me prouves toujours combien tu m'aimes. Et je le sens quand tu parles. Je le sens. Tu n'es pas un passé pour moi. Et tu ne vas pas m'oublier, mais tu seras toujours avec moi. Là, je t'assure de tout mon cœur. Prends force,
Reprends tes forces. Là, il faut faire terre bateau, surtout pour nous. Parce que beaucoup de monde ont commenté. Bah, le bébé pour nous. Mais là, on a prouvé le contraire que Ata Bolobi, Nazaka Naï. C'est ça ce que moi je t'aime. C'est vrai, je t'aime. Je t'aime. Voilà, je crois, Boyoki, prophète Trésor. Tu rappelles bien que prophète Trésor Toza na ba photo na ye misusu ya bolumbu otokoki kotia yango te. Donc ye a séduit saka bandeko na biso ya basi même na ba photo na ye ba photo atikali mutaka nde ba bota ye. Toza nango mais pour un respect il y a batou balandaka laisser partir mon peuple toko tsango te mais toko tela bino ba photo na ye ya mariage oya uta kobala toyoka liso muke. Moi je n'ai ah l'air ayoka ki mama vidéo. Je n'ai pas répondu à Guilin. À comprendre le master na yewan. Le message que Guilin m'avait envoyé, je l'ai laissé comme ça. OK? Va vérifier, tu verras. OK? Il n'y a rien. Je n'ai écrit aucun mot que je mets dans le message de Guilin. Je n'ai pas répondu. Tout na mutuna yo o utilisé qui à Londres, il est à Websayo. OK? Donc moi je n'ai rien à voir avec ça. OK? Je suis pas à la base. Je vais Guilit m'a fait une audio. Moi je n'ai rien écrit. Na minitoku na osate lokote. Na komika koyoka onyo sunayo. Na yi na batu nyonso bozo koma nazo c'est la bino bosili sa nyonso to bo silisi ngaskone na clôture. OK? Ils s'en foutent. Vous pensez que vous êtes en train de me détruire maintenant c'est comme ma casse. Oui, parce que vous êtes escrocs. Oui, parce que vous êtes escrocs. Je les suis vraiment en personne. OK. Il vous reste seulement de chercher une photo de ma sœur que vous mettez et puis vous posez là. OK? Ils ont mis ça. OK, je n'ai pas même vu ça. Donc c'est pas un problème. Donc c'est pas un problème. Alors, ce que vous avez mis là, d'accord, je suis d'accord avec vous. Vous avez piraté mon compte, vous avez fait tout ce que vous avez voulu. Ah, parce que vous faites mon mineur, je n'ai rien à voir. Je vais vous avez piraté mon compte. Tout. Je vais tout le monde, le monde entier. Vous oubliez que vous me rendez star. Quand vous commentez comme ça, il y a des gens qui ne me connaissaient pas. J'ai reçu beaucoup de demandes. Beaucoup. Je te dis qu'il y a beaucoup de demandes. OK? Et puis, tu sais quoi? Adage Moguluba, Mutabata Melio, à l'école de Maël. Au moni na Nashker, na Londres. Hein? Tala. Moi, j'ai des frères, j'ai une famille à Londres. Yebisaï a compté mes colonaïs. Ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a gagné, mais elle veut décréser sa propre tombe. OK? Quel mensonge! On a désactivé, on a contrôle la compte. On a désactivé en haut et écouffé malamoko. Pour votre information, je vais disparaître dans la nature. Mais moi, je vais apparaître en France, je vais apparaître en Londres. Ok? Je m'en fous de tout. Je pleurais et après j'ai eu la consolation. Donc je m'en fous de tout. Faites comme vous voulez. Vous avez toute la possession de mon compte. Faites comme vous voulez. Je m'en fous. Ok? Je m'en fous. Je m'appelle Trésor, je m'en fous. Ok? Quand on a un trésor richesse. Donc, on se fait qu'il y a Bolandi? Et là, on peut au salamati. Au salaobolingi, na okufati. Voilà. Message à Tinda qui avant à Senga pardon. Et abi comme un trésor. On se fait qu'il on se goya pour yaza richesse. Ah, Tchatos. Bible lobby. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue malheur et injustice. C'est ça ce qui caractérise ces hommes. La Bible dit sa bouche est pleine de malédictions. Ils sont pleins de malédictions, ces gens-là. Leur bouche
est plein de malédictions et de tromperies et de fraudes. Bazako ya na tromperie, bazo ya na fraude. Bouche na bango, c'est-à-dire plein de malédictions. Caractéristique ya koyeba ba faux. Soko za na kati église. Oza na relation na musala nzambe. Aza toujours na tendance à maudire. Batu, c'est une façon de s'échapper. Comme on a ngai na connexion que naza musala nzambe. Mais makambo seli za makambo sala nzambe basala kate. Makambo seli za mission nzambe peshi yote. Nzambe atindi bato na kati ya ministère na yo, ton entourage na yo, po yo baya kozobila kelima bebe mbene na yo te. Baye pa ina yo puisque yo robina mango kuza musala nzambe. Yango nde baye. Mais bakomi, écoute ce que la Bible dit dans 2 Pierre. Ce verset dit quelque chose de très bon. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 18, avec des discours grandioses et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. C'est-à-dire que bateau va échapper bateau, va échapper mokili, va échapper malheur, va échapper ma famille na bango, va y pembeni na bango, croyez être sous l'abri. Bazouya kokuya na mitambu ya batoyo. Bible, c'est la Bible qui dit. Ils promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire que bango moko bazini ko promettre batu liberté, bazini ko promettre batu épanouissement, mais et pourtant que eux-mêmes ils sont dans la corruption. Ils sont dominés par ce qui triomphe d'eux. Ils sont dominés par la corruption, sont dominés par les dérèglements, ils sont dominés par les mensonges, ils sont dominés par la malédiction. Ils transportent bateau bazo qui va mokili. Bandiko on a comme permis d'un pasteur vraiment, musala nzamba solo puisque moi je suis à Paris. Tango kutani na ye trésor azana Kinshasa. A petit du témoignage. Ah, nakutana musala nzambe. Bandiko nangana ko musala nzambe ko nangana kimia. Mais les lois azana mutongo na momo inaye. Ayi ko nakaza musala nzambe te. Abaki problème la vie. Abaki si problème mais finalement mutoza musala nzambe na nini? Problème te mais bas problème. Ba problème comme kolanda yo. Avant de ce que mutakala azuba image na ye azanango. Akosi yeke azokende kosala séminaire na matadi nzoka ndaki kobala. Mais tu t'imagines que moi je suis oyo auti ko kabona mobali na ye okubuni ke akozala c'est nini na bomo na ye. Et pourtant ayaki et ce qui lui a donné la joie na zui musali na nzambe na dembivi ya bapaye banyoko lingai bapagano komela masanga bapagano komela masanga ya ebi nzambe te na kezo nde mutu avanda na nzambe mutu wa nzambe mais yo comme le baby mana na modo kwa mutu wa nzambe. Psaume 10 lobi yango na de Pierre lobi yango. C'est pour dire que bande kunangai bobanga ka bato yo te, ils sont pleins de convoitises, leur bouche est pleine de malédictions. Ils sont dominés par la corruption, par la convoitise, par le malheur qui les accompagne. Ils ont toujours tendance de maudire ceux qui les approchent. Je n'ai pas besoin de pinga, je n'ai pas besoin d'intimider Moutou. Je n'ai pas à dire dans ma bouche que c'est par mon comportement, par mes œuvres. Par mon attitude, n'est qu'on prouve que bateau yo bazaba chrétien, bateau bazaba Christo, bateau balada bango, mouton za musala nzambe, et ça par la bouche c'est par tout un comportement, tout ce que tu dégages. Marche na yo, ba confession na yo, ba attitude na yo, n'est qu'on le baké musala nzambe. Musala nzambe zaka kateke na connexion na za musala nzambe po tango na déclarer malheur ina bomo ina yo. Oh. Moutoboko ata zana nzambe malédiction sans cause n'a plus d'effet bobanga yangote. La Bible dit comment maudire celui que Dieu n'a point maudit. Comment irriter à celui que Dieu n'a point irrité. Alors basali ko yako étouffé puisque Moussa nzamba solo akoki côté le matano bake na komodir yo. Moussa nzamba ko sala yangote ata na butu ata na moyo. Il n'a pas le temps de le faire.
Voilà, toujours un moment, point de vue rapidement, tout ces interventions. Merci mingi vraiment na ba surtout mingi na ba sportif azolanda ngai. Bino mo bomoni makambo ndenge eleki. Na si frère oyo alobi na batuke ake matadi kosa la convention. Bref, peu chose grave à salisi na ba banderole. Il a 3 jours prophétiques. Quel professionnalisme. Donc on a quand même bon on se peut passer wana. Au a niveau il y a donc batunanza ba une groupe de mafieux. Oh une bande organisée. On lui laisse sûr de lui parce que oui, on a non, c'était aussi avant parce que là c'est laisser partir mon père. Ah voilà bato ya kala ya polele. Asa telle organisation ya bande ba escroc bazati lelo bazana kisasa bazana ba Afrique du Sud na ba uto bo mutu na pantin abo. Oui na pantin. Mutu bo uto bo mai na Paris ba pasteur Kabela ke ga 300 € na suko na ngati kalo kufa. Bali bazom c'est la pasteur mbonga lingité. Alors yebisa ngai a organiser pe na pe banderole à 3 jours ba serpe amoni banderole. Mais kuna kene ko bala. Abali plus na famille on a tellement ridicule parce que les Congolais les ridicules ne tuent pas. Comment expliquer mon ko bala na famille na bino? Azu sous moi sur abali abandi ko étaler les sous azakutu munene azane kutu kuna ngate azamabe na kenenge tena za mutu nzambe. Ce qui c'est vrai, yo za mutu nzambe au lobby. Ce qui c'est vrai aux trésors, ce qu'on a eu pendant n'engona comment qu'on a bala après le bio sous moi si oyo que bala parce que ce qu'on bali moi si et l'ingolo au monique na likolona c'est partout mutu soit cause na makambo ya zana ngote yango ndimi ko soit pour ba leka ki bazali ce que tango zio bali oyo ko lo basu makambo yo ça que non azakine mabe na saina ngaka pona contrainte moko boye pona kokokale ba film suba ya ke belete frère ndeko nango zolanda ngana biko kolanda image oyo de trompe-toi bato basali boso na bazali bazatelelo mokili oto zolo bangana bolobi to koleka mais attention to koleka mais to kotelema devant mutu moko un jour to koleka ngana yo parce que biso mokili za bisote mais to kotelema to rendre compte devant quelqu'un oyo azali Christ Yesu Christ ozo saila lokuta do okoyebisa yeni na makambo zo sala et si li wana te ozongri su bato wandi ko répliquer ser wana zandoki ce qui muta dénoncer bino boyebi te que réseaux sociaux comme ta ezo yango moni fo bokanga makaka boy boza talebele nanu bosilité tozana ngona biso ki to wana 200 sujets papier si ko telaka oyo nanu c'est 200 sujets moni ndi bondo kanga boze wana ku tozana na kisasa tangu to ko simba ya Paris to simbi ya Londres ya Allemagne comme ke bisate zalaka no ko laksa mtaka na Facebook ke ndeko benga ka ba ser ngwana okomona kala mingite usomona tala lelo oyo tala na bato akomo dégoûté na ko sambela nzambe to kima wapi to kimo kito lobi kuna satana do sala raf azo ravager to kimo kito lobi kuna nyoso za mabe to ye pa nzambe obi lobi je vous laisse ma paix je vous donne ma paix comme le monde ne peut pas donner mais si comme kile ko pesa kimia wana te mais tala modo to une église oyo mokile zangi kimia wana to koti une église oyo kimia wana ka ezaka na église mais tala iska bazo ko kom donc muta kimi pe oyo libo eza lokola mutazana wa problème akeko mela masanga lui pona longola problème wana luka kimia mais yo boy ko mela masango biti na keko luka nzambe po pa nzambe ndeza kolo makamyo o yesu kuno kuteni suna plus ko leko zaki na mokili tande bo sali confusion. Alors les enfants de Dieu c'est le moment de laisser partir mon peuple so ko zolanda biso partout aux alines extrémité ya monde yeba ke so ko komela ki obezo komelo ou be ko komela yo za na ngoma yele yeba ke bazali susute batikali mukedo lo baka 9 sur 10 do batikali ka 1% oyo bazosala makamala nyonso tu batikali baza les mêmes et puis tu as ko inviter Batou et puis obike bodas wana fozala kaka scro azolo baka na ata ekei na kozwa su mususu comme na ngeza boy mon frère mais yo za na kombo makasi te yo bi batu baleka na kombo oyo zolo bela wana yo bi batu nzamba sala na ba kombo très efficace baleka plus que yo zo escroquer ko tout monde on escroquer voiture te o escroquer makamba oza na niveau ya amour na komba nzambe lui batu ba escroquer batu ba chaîne ba télévision ba voiture bloque belé lo ba kufa batikango mais yo sozo quand ça mon frère ngala ça na reproche na kopesa yote mais muto yo salelaka ya yebi yo koleka yo ayebi koleka ngai ayebi mukolo ko katelo etumbu bakolo ya mokili balobaka mukolo même aliaka ntambaliaka makala yango mukolo monoko yaka mwindu te lia sepela mais yeba qu'un jour nzambo ya sala batu wana a réclamer mon frère pourquoi ba maman kaka bino be osaka victime on m'a comment zolo maman batu femme seule avant abengana mobali na e pamba sali comme ce que ko muluka mbala ngazonga ayekuta na aventurer
Si ko tala aventure makamba salo, est-ce que ça na valeur papa ba na ko sala yango? Moya bosko kuta moi si on a bana. Papa oya botisa yo bana. Bon, ozana bana 18 à 19 ans na muta bo. Au niveau ça mais bana. Mais sinyo kana maso abozo ke ne bonde. Si ko imagine toi prophète trésor, alobi aza danger. Si ko ayena ndaka kuti bana no mama, ozana bana na 19 à 18 ans. Yo za sinyo ke na musala, otikele bango osana betela maboka zoembela ngo kumbam. O comprendre si. So mabeli tata bana no sala yo yo monique trésor na sali yo malamu. Bandi ko nga fu sala ka makambo no sabino, botika ba tribunal banda tata bana bino okabona bango baza malamu. Na no bakalika mo med fois 1 plus 1 égale 2. Mais 3 pesa réponse, 4 pesa réponse. Ya mabe. Tera papa bana yo lelo ko moluka ya botio bana kitoko. Boyebi pasi otete muso asufra pe pona yo po sufra pona ye. Po mutu moka ta sufra pona mutu. Ma musu bo uta musika boyeba bagalere ribo galera bino mbale. Mais na mona lika moko boko zo lango solution yo préféré otika la ndengo wana. Mokuta nisko na pasteur oyo. Asalo ya minene ndengo ndengo na osuka wapi. Mais kolela te, kobanga te. Kolela te kotala mpanzi te, il y a un sauveur. Muto yo zako kanisa yia ko sali solo ko yeza yete ye pata ila kankolo nkolo ngo c'est Jésus Christ talela embala moko bozo suta ko vanda ke bete papa kanisa beleka kana sali kamono ba vanda pena mama so ko mweli ka boye lela pena nda ku kanisa mingi cha verset bleu sanza menga lali so ko sali makambo te na kolo ngona ka na komela ka mususu nzamba tika ka parole le kande ngona ta ko ya akozana sekura sala ngo déjà na Abraham asala ngo na temps passé asala ngo ba prophète nyonso asala ote po ozana ozapekela munai po azale même hier aujourd'hui et pour l'éternité. Tchatos, pour le tosu qui ça, Bananzambe, il faut basalandere pour ba timbela bateau avant. Non, Bananzambe, il faut bayoka nzambe avant tout. Parce que ndamba promettre bango, bakozala ba oya ngai, ngai na kozala oya bango. Bayoka nzambe, batika ko idolâtrer ba démon oyo ba mandona. Oyo le messager Galate 4:16 ayi sakabiso batanfumu oyo ba mandona bana banganga bana babinkuji ba oyo nyonso batimbela bango bayoka bango te bazwa temps ya koyoka nzambe biso ba otimbela bango te ndenge muteye na lisakola lobike na yebi famille na yebi mama na yo na yebi papa na yo na yebi ndeko na yo ozo passer nini bo sans discernement. Or biso pas na raison prophétie baloba kondima yango te koboya yango te mais faut examiner. Voilà. Ma Bible le baka bongo mamsu boye baka teti na prophétie so ba pesi yo prophétie koboya yango te ko wela pe kondima yango mbangu te po atangi ko matatale kina mama leki na bandeko na yo nde komi ya solo te vanda examiner lingolo banini eza lokuta eza ya solo. Mais pourquoi na domaine na prophétie nzamba solo bake kondima te koboya te po ya likuté ko zala pe belé. Voilà parce que il que domaine prophétique eza domaine satan akotaka soko zomona musala nzamba musala nzamba zoko te luka na makambo ya prophétie yebaka zoko to na pisi ya kumanipuler yo pe ya ko détruire yo musala nzamba za na posa ko tonga vie na yo akoyelo lo banzamba to komi na suka pona lelo toza ko inviter bandeko nyonso bozolanda biso nabi ke makambo ekomeli bato belé so tozozo ba témoignage boye parce que to lobelaki chatumba lobaki par rapport ya makambo ya bandai ko sala 30 ans s'il vous plaît sikoyo mwandambo to bimisaki esengaki to mona réaction. Dieu merci nzambe vraiment a laissé passer mon peuple aza ko sala nde bozo mona bato baza ko benga et puis toza na besoin ya témoignage boye pour édifier Batou parce que au moins la makambo netka ezokuta naka ndo netka lisolo moko ogi alobi que non comment on a trésor donc à changer compte pour qu'il ne ko escroquer a changer combo mususu a ko escroquer sous Batou kaka bande ko ngai tous on a besoin vraiment ko hésiter te benga biso atolingi kombo ne bomba to bomba kombo non mais benga biso moins au passer en direct boy Batou ba yoka yo Batou ba comprendre makambo nini o ezo yela Congolais. Pour aller au commune à Souka, mettre sur un bon map, ça t'a moi 2 personnes bambote. Merci mingi vraiment na ba sportif nyo surtout bazolandanga partout dans le monde baza éparpillé ba Congolais bandi ba bima na Congo pour na ba passi ba kutela pe na makambo ebele ba sportif ngai ndeko na bino lembatable churambo mayo na zolo molobeli na bino laissez partir mon peuple toujours. Merci mingi na maman de 5 Carmel et Carmelia Christivi Mboma Melvi Mboma na Luanda Denisia et puis merci mingi na Inyonga Mayama frère wana za na Londres azana page na officielle mon ba publier makamba laisser partir mon peuple na Londres Inyonga Mayama vraiment mbote belende ko na ngai mbote mingi na ba sportif
Angela Lemba, maman, Mbotebele double A, il y a les petits saint petit Kalouji. Merci mingi surtout na batunyo so azolanda message au de partout. Tango bozo landa ngo bozo yo kango ndeko na ngai benga ndeko mususu. Et puis bo s'abonner massivement na makambo oyo parce que tozana deux chaînes to lega kana sika makambo. Ce que bo moni biso e pas to lobela vite, na to lobela vite bo moni biso na Aerotech. Donc tozana deux places to lobela ka laisser partir mon peuple. To lobela vie ya papi gene. Oyo ça chaîne mo to kolo basute incontestablement donc a comme le rôle à RTNC donc partout donc ce que le quinte to le kina et pas Aerotech bo s'abonner massivement parce que tous on a besoin peuple likambo ekende partout tango yoki yango mama ko la na message ote bengande ko mususu so kaza na doute na tongo yebise te balobaki na biso doute ko zala na tongo mais landa lisu na après-midi doute ko zala na après-midi landa lisu na pokwa so que na pokwa mpate na butu lobi na tongo doute ko sila tout monde ba doute ko mosila to bando briser ba tabou ta elo ba témoignage tous on a 200 sujets s'il vous plaît 200 mais t'as la témoignage bon bino botanga to komi na kombe mais t'as la déjà ba retomber nango ba répercussion nango oyezoya merci mina ba Rolanda biso na laisser partir mon peuple votre frère l'imbattable Churambo Château souvent ça deux personnes bon na pesi mama catch Mbotebele ndamba sunga yo abatela yo nzeliza mulai courage détermination kaka tozokende côté tozokende bola mwiza ibele alors na pesi na monsieur Isaac et qu'on a battu à Peace of Congo bazana kati à Londres na ba mukeli kisi bango nyonso tozozela bino awa po ete pe nde source ya tous les bonheurs na mboka et surtout que bobo sanate que pe de Congo ezana ngoposa nzamba pambola laissez partir mon peuple Odino Muzombo le coiffeur de l'Éternel Papi le roi carte illimité formule à Souka Washington le grand pays na Munich voilà président tout que Kosangate Alvaro Mwanza le prince de la paix mingi beau s'abonner restez vraiment connecté na Tolobe la vie parce que awa bakoleka wapi d'ici là portez-vous bien et dans 2 semaines je vais frapper. Bandeko na ngai ya sika yangoyo lisolo ya solo ya malamu elibino kaza penuel esalami mpona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yozali na France yozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosana te adresse ya sika yango kaza penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na tala moke tobandi na 100 euros tina 450 adresse na biso ezali na Bairo Palanca casa numéro 119 ya bino yangoyo agence ya sur kitoko. Novidades na cidade. Casa Penuel, próximo do povo. Agência exportadora aeriana e marítima da Europa, França, Alemanha para Angola. Para esta oportunidade, meus senhores, podemos enviar ou receber as nossas bagagens da França, Alemanha para Angola. Para facilitar a exportação, metemos em vossa disposição caixas a partir de 100 euros a 450 euros. Não percas esta oportunidade. Casa Penuel, situada na rua número 1, casa 119, Bairo Palanca. Du nouveau du côté de chez nous, Casa Penuel, agence de fret aérien, fret maritime, entraide familiale et logistique de l'Europe vers l'Angola. Située à Rua numéro 1, Casa numéro 119B, Palanca Luanda, vous pouvez recevoir les colis venant de l'Europe à travers la France et l'Allemagne sur les numéros indiqués ci-dessous. Des cartons allant de 100 euros, 200 euros jusqu'à 450 euros. Casa Penuel, juste pour vous satisfaire. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, on est mal Lyon. On va Bisso na Bisso T, c'est quoi Lyon T. T'as pas tout ça. T'as la Bella bateau. T'as la Benji, t'as la mère Aleki, t'as la Bisso de Diallo, t'as la Belle.
bawe raso batimote phénomène bagima kungu bateo muchina donc toi ma batebele badachelo on est ensemble moi ici chez biso na biso donc on met là ya bien collé ya bien bateka ba biloko africain dans ce moyen biloko africain ozuma ya pepele na pripe ya niekese ici c'est Sims biso na biso donc tout ça passe bien. Salut. Bon, tout ça n'est pas la mission, la mission. Mais sur la mission, chaque jour, il y aura la mission. Ce qu'il y a à Wate, c'est qu'on a la mission. Voilà, mon. Le barama, mais la rakaka, balé la rakaka. Donc tout ça, la rakaka. Ah, on y a bio. Nous, c'est ça. Nzombo, Pondu, Ngai Ngai, Mungusu, Likapu, Nandagala. Sur le mot, on a biso na biso. Nantafu vraiment. Le colopère sombo et ça donc nous on a biso au Kutamo, on a biso na biso. Bilengi trop chez Sims biso. Yo ka bilengi. Ah nous c'est ça. Molia kitoko momela kitoko toujours sur la biso. Puisque biso le veut bino tout. Nani makonde kona bino. Sims Francis Yamana biso na biso ndamoko ye. Toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi okoma awa mpo awa biloko ya mboka ezangaka te donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli talaka à 10 ans donc voilà donc awa c'est qui bino koyeba kosola kosala bien na batu biso na biso marketing oyebi kaka banda to banda ti lelo marketing makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.